Jeudi 11 juin 2026, Oyo, ne ezala kibongo deuxième journée, ya milulu monene ya 2 semaines de réveil. Oyo ezali organisé kuna na Baruti Tabernacle par le révérend pasteur Baruti Kalala Carlos. Baki selaye boule de feu en mémorial, il y a le feu pasteur Baruti Kasongo. Boni melanga que deuxième journée, Oyo, et les Kanaki qui toquent sous une forte chaleur. Il y a Saint-Esprit et surtout à travers les 2 brillantes interventions, il y a Basali Nanzambe Yanguya Lokola, le révérend pasteur Eli Mutombo. Oh, il y a Fongola Kibongo Mukanda, il y a Romains chapitre 13, verset 11, Peli Susu Hébreu chapitre 13, verset 8, Pona Kolimbo la malamu, sujet Oyelobi, le mémorial. Bondi Melanga que Lola. Bonjour Ndeko Olivier, Nzambe ya pambola yo. Présence nangai na Baruti Tabernacle, ezali nazwaki mbela ya évêque Carlos Baruti pour que na ya komima Pierre moko likolo na milulu minene oyo ebongisami na Baruti Tabernacle pour na kokundola mémoire, il y a Papa Nabiso, paix à son âme, révérend Baruti Kasongo, vous avez dit que Beka. Depuis Asia Koufi, et qui, Mboulami Balé, voilà pourquoi na Bengamaki, to solo là, Nicolas Yango, Yango moni thème monene, badino Yango, mémorial. Menga na botama na Baruti Tabernacle. Baruti Tabernacle ezanda kola biso. C'est-à-dire moto yo ça toujours ne sengo. Ya vous allez pas na bango. C'est-à-dire ça pas na biso. Tant on a bengami impression dans les toujours ya isengo pe mingi ya reconnaissance ko eba que ah ata nazali musika papa za ko kanisa biso ezali esengo mingi. OK, yango pe ezalaki thème monene ya lité na ngai. Ndenge badenomaki le mémorial. Oyebi dictionnaire et lobi mémorial et salamaka po etika ba trace na sable ya temps parce que ba obakoya sima ba mona nano bato ba exista pe baye ba misala na bango pour que ba obakolanda balanda misala malamu. Lelo tozolobela pasteur Baruti Kasongo mais batu belé ba yokata musu Baruti Kasongo biso tozui pe occasion ya kovanda na lokola pasteur na biso lokola papa na biso alors toyebi mingi na o etali pasteur Baruti. Voilà pourquoi na ngena partager na occasion na expérience soki tozomi benga bana ya pasteur Baruti alors to refléter lolenge yazalaki. Pasteur Baruti Kasongo azalaki moto alingaki liloba na Nzambe na motema ne mobimba. Azalaki moto amipesaki na liloba na Nzambe, message à temps de la fin. Pasteur Baruti Kasongo bolingo, papa ya bolingo. Oyebi tozwaki ta ko développer makambo nyonso na église te. Mais faute de temps, mazaki papa ya bolingo. Kaka ndenge bokoki komona yango na bilili. Onction ezalaki au rendez-vous. Na ndenge akosakana te tellement que ba fidèle ya Baruti Tabernacle balingaki mingi ya bango papa Baruti Kasongo yango bomoni batondaki awa mobondo pona ko participer na mayangani oyo yango pe bazali kobengisa yo mutu ozali kolanda message oyo kozanga te na mikolo oyo etikali. Adresse ezali kaka moko na numéro 6 ya avenue Paroisse quartier Rigini na commune ya Lemba. Référence soki kaka okomi na rond-point Ngaba okozala mobimba.